Ngindo. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na PCV Mabambo. C'est Raf Ngindo. La PCV Mbotebele. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raf Ngindo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindo. Congo Promo. What a plus, what a boss. On reconnaît un arbre par ses fruits. C'est par cet adage que nous débutons notre émission, votre émission préférée, News Dekin, avec moi Betty Massengou. C'est déjà votre émission qui commence, chers fans. Bonjour déjà à vous, salutations. Bienvenue dans votre émission, dans ces nouveaux numéros de votre émission préférée, News Dekin. Eh bien, vous le savez que dans cette émission, nous recevons les artistes musiciens, les artistes comédiens, nous faisons plus la promotion de notre culture. Salutations à l'équipe technique de Congo Promo Télévision qui m'accompagne pour la réussite de cette émission. Là, je vois mon frère. Là, je vois déjà Papa Dave Moubama, le papa de Joyce Davline. Salutations à vous, papa. Merci pour les images. Merci d'être là. Et je pense aussi à notre cordon Timothée Piana Serge, Valvi Aboga, Mbinga, voilà. Il y a Maël et Tokos, Moussala toujours bien, Timothée Piana Serge. Notre DT Christian Mbouy et tout. Salutations à vous, salutations aussi à tous mes fans fidèles, chéris de cette émission. Merci en tout cas d'avoir apprêté l'oreille déjà à cette émission et surtout pour l'attention particulière. Et ça me va vraiment droit au cœur. Big salutations à notre boss, l'ingénieur Raf Ngindo, notre papa depuis les États-Unis. Voilà, comme vous me voyez, chers fans, je suis des Castres, Suisse-Irlande. Salon m'aura bien à Nabo marché, donc na cabine d'awa et place au tourner émission. Je reçois pour la deuxième fois dans cette émission Dubaï, un animateur de Fally Poupa. Il fait bien son travail, hein? Je suis fier de lui, bien que bah, news est tambola moi trop par rapport à Dubaï, Dubaï ni kaka travail et okende wapi boroye bango dans cette émission, serrez déjà vos ceintures. Voilà, Dubaï, bonjour. Bonjour Betty Masengo. La fille a fait sa bilingue belé. La fille a fait sa ramena goût na ba artiste congolais. Si vous avez côté openda mokili oyoka quoi. Tokos net na film. Tokos net na film, en tout cas plaisir à trop et Royamba le sous pour la deuxième fois dans cette émission, bien que ça fait vraiment un bail tozoa au moins kala mais les lots tellement ba news ça trop des actualités tolo belango lelo avec yo na émission. N'habite Dubaï. Un mot d'abord na ba fan au balingara yo, balingara Fally Poupa. Ouais, bandimio ya biso quoi. Mingi ya olobezate Tokos yango wana bo consommango, bo télécharger, bo somba album oyo sala lokumu fierté ya biso ba congolais, ba congolaise na mikili mobimba na ba États-Unis na bazi album ya Yambo oyo simbi Congo na minito yango wana Tokos toyoka yokango ba featuring ezebele na kati bilengi pende ezali quoi to sepela turo tozo dondwa quoi. Voilà, turo tozo dondwa ou intervenir na Tokos. Non, Tokos ezali album privé ya Yemoko El Marabio choix. Ya patron na biso tozaka na barumba trop et alaki musique na biso tellement et comme dinda ba lela trop to mo yokaka o ivoirien mo abimi kuna. Oh, Kingana Bimi yango présent bagi non. A Betty Mesabi cette fois-ci, il faut tout l'exabango que musique yo beta wana ezande kotoyo. Yango monde lelo musalo yo penda isalami malamu o izo salo comme fierté ya mboka na minito Tokos. Tokos donc batutu bazoyo kango ba fite ya na kati bilengiza na kati beleza na album moko ezabna ya Yemoko El Marabio ba kitaro nozoyo ka wana Yemoko mtabeti babiloko beleza na kati wana Yemoko mtasali na kati donc ezabna album ya ye. Voilà.
Et tous on a deux opus. Où ils ont international où abeti ba featuring na ozo ya siko ya barumba ya biso ya batakisa sa neto lo ba ya biso ya kisasa barumba banzembo ba générique o to boaka ka moi bato poto benda moi pakolami izo ya to na studio po biso makamto koma ya biso moko to na studio na biso kalate chaîne ya Tokos TV ezo bima ya biso pour na promotion eza promotionnel na bantu balingaka biso te soko yo pakoli bakosalelo musala ndenge o signé contrat na yo na masolo donc ils ont kipete ils ont la raste ils a chaîne moko promotionnel ils a studio moko bato tout ba sepeli na minute onde zoza boito na bandeko na biso boti France ya ba rappeur bazo enregistrer déjà tous na ba vie na biso ba lambio tous na ba Eric Tuti bazana F victime o ils a maison ya production na biso donc tous produire déjà musala les okende. Mais au lobby le remoko tout à l'heure que Tokos est un album il y a Fally Ipupa World mais bama stando ba intervenir dans kati Paolo Standa boaki pima Fally Ipupa et puis Babi Tango fort mais Dubaï a intervenu te pourquoi au travail était ton dengeni ni Fally Ipupa zuga bama stana yote wana yoki wana est un album na biso ya barumba ozoyoka ogoyoka il y a flash bilengi tango yoki Paolo ogi boussole c'est que babombi Dubaï na guerre batinda ba soda nyonso te ba bimamba mo babunda bili matango yoki kabuya yoki boussole yoki boloke yoki babi est-ce que yoki kabuya te yoki Dubaï te kabuya c'est comme si na yoki était pour na yoki ba news etambola ki au soulever tout point vous avez déjà question na ngana tout na yo que kabuya animateur ya Fally Ipupa collègue na yo mutu ezongi lisusu kabuya zali ba tutozaki na bango na fikine ba tutozaki na bango na fikine ba mona kabuya mataki wana salaki o esengaki asala abinisa mokili kabuya za na mouvement kabuya za bien kabuya kitoko na bonne santé toujours répéter na yé donc kabuya za na mouvement bozela boyoka album boyoka ba animation boyoka banzembo ya barumba boyoka makamu ndenge zuya donc j'ai bien. J'ai vraiment bien dengue lobaka. Ndeko nanga Eric Lacasse muninga José Kalombo, hein? Massa ami privé à José Bossio, Eric Lacasse ndega gezalaka. Donc j'ai bien beaucoup CP là, barumba ezoya. To boka ki mo extrait moko ya sucre. Bébé nanga kana sucre. Chéri nanga kana sucre bébé bongwana karashika pardon chéri la tela mobali no atali puta moko wana elmar pardon bébé bimela mobali no atana ozo comprendre banzembo wana elmar oyo bwaki na kati biloko zo yabo yo ka ba confusion pour moi na minute oyo ndeto za na studio boye batu musu ba na ba moi oh bazana ba studio moko ba obomba ba yoka bazela ba yoka ba bon yango na opesa ka titre ba na nga confusion boka confusion boyoka ba mwini zagala ka nzubu ikele donc ba animation ça biloko yali boyoka mna biloko bien boyoka mna biloko boyebi ke Dubaï côté wana so patron pesinga penalty na zangi sarate ngabna côté bi so bo pesinga bale moko na cha obligé fona cha. Voilà. Obligé, il faut théâtre, toi qui ont intervention à libre parcours, bisika au intervenant qui bien que batu balba qui au bois kaka qui kaka. Maître Kumble kitimba kobinema, aïe 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 bazobine, Amoudou samba garçon les chansons. Ale kapinga mutombo mwana mutombo kwangola kabuka mbuji mama le bizelele na boka suna kati ngana yo ya libela nzambe marabi yoshua o ngana yo ya libela nzambe mamela dubayo ale chubu toko bouger Eric la gasa kobina ayo toko bouger blesse que la ko bouger ale iseke mwana mboloko somo sikalanda toke ndege bapanzi nzala biloko ya na kati na boka biloko bele na kati wana ezaka wana ezaki libre parcours et puis ba générique mususu eza na kati na sala pina musala ya bien
bato basepela donc tokoba quoi. Voilà, en tout cas tokoba toujours. Mais Dubaï, combien d'années déjà et pas Fally Ipupa? Ouais, F victime et sali 11 ans. Dubaï est en 11 ans na F victime. Donc on est toujours que de 12e année, nana 12 ans na kati mouvement. Na zampe nana talanga babenga nga ya Doudou. Oyi vient biso mwala na saiko ya Doudou. Doyen donc ngapenda. Doyen ya Doudou. Na vanda pena na musala donc toza penda. Biso mena bato to lata alliance pour na El Marabio quoi. Na boujate, na ningana te, na vanda na mouvement ti lelo. Voilà. 12 ans, ce n'est pas une mince affaire, hein? Donc, on a vraiment doyen dans Katia F victime. Mais c'est comme sur le que là-bas, tu as lobby, bah régner na F victime. Omoni, babiso. Toi, ni travail, comment les batoni Dubaï? El Marabio, son patron, n'a bêta droit chemin. Kolongwa droit chemin. A bandi Arsenal. Tant qu'on a bandi Arsenal, na Arsenal, bah moi Dubaï a bandi au bêta. Allez mettre, na bêta, oya ya fali oyo, oya ya dikapi. Ai poupe na beleli yo mingi tatoyo. Ya pa jolongomo ya katida rosa. Babi Phoenix na bondeli yo mingi tatoyo. Ya lili lumande ya gurba kisola. Hervé dombo na beleli yo mingi tatoyo. Ah, loboko etonda, loboko vimba, loboko etonda. Na beta sus, na beta ba. Ale ndi yoyo, José Kalombo Yankobo, Eric Lakase, Romino Magazi. Ale ndi yoyo ndi. Est-ce que balolaka bien? Balolaka bien. Vous vous sentir? Na beta na biloko kolongwana. Teko sala, toi et moi. Oya sumbila mwalele, mugetu ya sumbila di papa mala. Oya sumbila mwalele, mugetu ya sumbila di papa. Ayaya mugetu ya sumbila di papa mala mala. Awolo abudu samba wolo lolo. Bibishe kasa atitiki goma na beta ba Cedric Mongongo ba makambo bele nakati. Kolongwana te kolongwana lelo nzambala la rate ba yoko pesa biso libre parcours. Yango zoyoka ba kapinga mutombo. Ozoka na kati ba Aline mamamporo, Aline mamamporo, ale tozimba lokolo, tozimba mopanzie. Donc bilengeza na kati. Yango ezo sala ke Dubaï azala. Naza pe nazala ki. Soki nabi nazongisa su bana kini. Bana kino ba ebi kini ya kini ba seri wana. Sambara kolima zapata lila kolinkobo ale kotiko yo kotiko wana seri wana to na collège de noble côté El Marabio choiswa Dubaï ayoka penabi mais non garçon tempo yo mna fait la koto mbala moko transfert ti lelo 12 ans na vanda na mouvement na page omoni bato belé lelo ba comment ozwa animation lokola garçon mo boa bae ba noa na ye atie ba drink atie ba lox ebele na mutu donc abanga batu te azo manquer batu OK aibite ke na animation oyo bana ba olia bana ba otanga lelo penza mba osala moi miri zo boa kama ole to tambusa ka voiture na nzela lokwa baninga na maele pe anenga sima moi priki moko ezo mata vous comprendre Dubaï ezane na page. So le londere baninga ba beta lelo so tali générique ebimisi ka El Mara Dubaï azo beta ba kapika muto meso beta donc nazali eloba na nga vena nga antomo konzi papa na Brian donc nazali nazo beta biso to linga rapenda mingi bayo kanga nde na litoyi mutaleki na ba mais wana Dubaï ke na leka kana bando tout atolo eloko ezate artiste il faut les kaka faut ça na ba print. Artiste wana zo le kalika na TV belé asala nini abwaka boye abeta boye neti na minute onde na vandi bazo zela Dubaï aosa nini bana kini confusion zoya animation ya solo bato balingaka ba se retrouver nenge to bwaka babudu samba garçon de chance nenge to bwaka ba maître Kumble Kitimba le boss mutabu akomisa Barumbu ville 5 niveaux. Donc biloko zoya boko sepela. Voilà. En tout cas biloko zoya boko sepela mais nakati ya
tokos ou ya rumba ou bo intervenir na kati na éviter confusion les générique. Confusion ils a cri ils en a kati ya générique. Ils a animation ils en a kati ya générique. Tous en a des génériques. Morobo a golé solo a nyati. Mususu grand prêtre Félix Tyson Venabiso cofondateur Félix Tyson a nyati na kati wana boyo kapina biloko donc ah tout yo tout cela iba moi j'aime Morobo. Pour moni lelo TV changé. Ba leader tout ba comment répondre ba tout en anglais. TV changé, musique est changé, mais tout en anglais po. Ça dit to lela. To bisa ki bango. Musique ya loenge sili, musique est comme ya rotanga, musique il faut mutayo ko lo banini. Et ça li nini na lito ya el marabio chapesi bango mot d'ordre. Ya mo le ba leader tout ba komi. So moi na tanga na école de France, a mo lugaba na ba l'accès anglais pour parce que j'ai comme ma bé. J'ai comme ma bé, faut bet anglais, faut yemba en anglais, faut yemba en français, bah tu vas comprendre que ah azolo banini, y a un message. Bois qu'il n'a. Te biso to bois que la mutu te. On a ebika mutu, bah la qui ça qui est anglais, total ba image internet de la forêt Igwe, ouais ranson. Voilà na États-Unis, y en famille na banane, voilà que ça anglais. Déjà taka bana ba ozo ba licence, ba aussi ça ba docteur ba obima. Via ça vani ça masolo tika via vana na ngwende. Olo banana wana. Tika vana na ngwende na e. Ba eba olanda biso kaka. So lingi to tanga kombo, o ligi pa grand pote di ba diata o pakoli, ne patron na biso alobaka. So lingi to tanga o kombo, o ligi kuna o pakoli to tanga kombo. Biso ki pa mutu te taka mangete la. Elle voit la fait rigola. Ah, ça dit toi na baton, on a na minute to taba Erkeli. Tout à la Erkeli, t'as niveau ba vitesse. Tout à la Erkeli, tout à la temps on a dit. Na minute of ma dosa di no là. Nous étions ba tembe, bazu tembe, bache tembe le vir. Na minute ndé na lo ba Blaise Kela en direct de Switzerland, Blaise Kela garçon noble. Ha okota na kacha salon Switzerland, aibi ma solo. Tembe penda ba sopeli yango. Oyebi elo mo basalaka balambela mikate bo le vir. Bazui tembe basopela ngo levir bachango na mai o levimba likola mai tembe sko edini na mai batu ba omona su tembe hérité watana babi tembe vimbi bate tembe levir tembe sikoyo e vimbi e munene yuskolo ba tembe yango to bato se bango tembe sili to ba ke tembe sili omoni biso bakamo zo luka Dubai aussi sango yo c'est un prophète bato belé ba comprendre raté bato belé ba comprendre raté. Patron nanga c'est un prophète. So lobi likambu. So lobi kiti. Yebake. Ba o ba benga on ebonga. Ba ebonga ekobima. Oso comprendre. Ba sana mbele onga sana mbele. Biso to bata yambo el marabio choix. To bisa bango bana kini to kosi sabino posa e ba américain. Kale yala ki muto vanda boya o raisonner il faut kosi mo munene mbati mo gaya. O comprendre. Non. Mobali faut là le roi les règles la casa là ta polo mo simple hôtel mon a Philippe Play mbati moi jean ya misiko ta la boye cavali ozo sentir que Blaise que la beti consigne mo boye genre ozo ta la boye elenge mobali ndenge ya yango to bango to kotambola na droit chemin yango to kotambola to bisaki bango ke non ba américain ba bato le roi biso soto koti ki mobali ya mobali o mamna ke maneti linete vandi kosi me vandi ba tuna me oyo fali pupa from Congo non fali pupa from America non from Congo ne bande ko na biso Angola ba benga babi no ala na biso Angola balela ye donc biso to abata yambo bande ko na biso bazala motema mala mo lelo eza pasi dikambo ndangina loba o mo ba frère na biso ba combattant lelo bana kanda makasi ya makamba mboka mena kati na bango ba oyoka mna bafandi bo batala pina ke non Bercy Blaise Kela mutu ana bilambe belé aotala bi mais un Bercy moko bima wa fali pupa fit Erkeli na Bercy afuti ba biete ma ya ba mboko na afuti ba biye na e avandi otala fali na Erkeli mais zate parce que ba combattant mboka ba kobenga babi bon lisanga mo esalami to kutana na Abidjan. Aussi tout comme on a, bah Ivoirien 7, bah Camerounais 6. Mais son taliban congolais au kaka Congo ya I, el marabio choix. Akendaka ye moko parce que yo zo fa na yaya na yo, yebi ke oaza yaya nanga. Mais comprendre que za yaya.
les qui oh il y a grand pote Fally Ipupa Robino à comprendre que non El Marabio chasa yaya na la nanga yaya nanga na yo kalito inaye ta mususu esalanga est-ce que so bomoni lelo Robino na Trace TV lobi bomoni na tapis rouge et ça mabe boyina bolobake Fally mabe poni na memi Robino non parce que les qui en a respect azo respecter leader azo respecter mikolo c'est normal il faut mikolo parce que yo kuna mbanga ebele ozoteka bandako oteka mituka po okende omema ba mise na poto bobeta bandule osala producteur azato so nyokwama nata yo producteur azate El Marabio choix de producteur nani wala artiste nini biso tanga kombote non lobaka se koloba ozo boire rara libanga na molili o ezui ozo comprendre biso to lobaka respect ya bato fezalaka respect ya bato fezalaka so ça na respect ba ofula yo so ça na respect otalisa yo babi au moins ba vie na biso ba vie beaucoup lelo vie mokili mombelela ye parce que azalaki maître de l'école azopesa cours ayi sa bana ate ya biso nazala na chance ngana vie na ngana vanana podium mona papa Wemba te hein mais avant papa Wemba tika biso na yeko vanda na papa Wemba podium moko vie na biso Josar nyuka longo papa Wemba présent na Fally Ipupa na podium moko et salanga esengo moko na vie nga na ebité na miyeba ke na bino nga Dubai na su diplôme lelo parce que na beti podium moko na bavie ba disque pe bimi belé mikolo au 8 ans déjà yo ka disque nini au peut tali c'est bon ba bosser comme il se doit bon disque liboso e bandaki ya fait na biso la die sobe titindindi tokos la die sobe la die sobe phénomène apese mbote ya abimi se disque te zeno rara krikara moko bo titindindi kolongo wana mbamoto ye na Robino mutasik sai masolo Robino wa simbagi après biso po biso to betaki déjà yebi faut ngante tetile yo yebi kaka et simbagi masolo to yo ko bete loko biso balongola biso dia na part ba classement wana po parce que tu l'auras déjà dans côté mususu Robino ça va Robino penezo beta à part Robino na minute ndo tolo baboe muto akanyi masolo o ngana yebi o mokili mombe yebi vina biso ngia maweranson yangia mazobeta a beta abimisa kibo na ezo beta soki to talis go likolo ya batol so bimisi mutu likwa batol mamo moni moto yambo El Marabio choix tokos album oyo po eloko déjà to kende deuxième single d'or première déjà c'est bimeto salaki déjà ceux qui va combien de mi osko to ke deuxième bon moko et puis c'est déjà deuxième single d'or que ma belle liste penza ma belle liste ça va hein nzembo wana po batu ba lobango trop Fally Ipupa ebetelo ko ma belle liste moni Fally Ipupa a reconnaître ka ba vie wana azali vie na ya mboka vie akenda ti lelo vie akufa batu ba raisonna vie te lelo yo tokendaki to moni famille na ye to moni ba musicien to moni makamutu to pakoli na te lobby bana kindi lelo to za soki le 21 le 29 sur le 31 lobby ba ko no sala tombo ya vie donc tu tombo ya vie na makasi ya El Marabio choix. Voilà donc en tout cas félicitations à Fally Ipupa. Nyo so anga na compte ya nzembu ya eloko oyo Fally Ipupa penser que ta tombo donc pierre tombale na place oyo ba kunda ki mabele liste en tout cas c'est vraiment une chose ya quoi encourager hein c'est bien Fally Ipupa. Serge Forêt donc le DJ Ila Ruth Mawete na kati salon de Castro Switzerland et je pense à maman Emilie Nzemba le maman eli kelema munene na kati London moi c'est papa tous pepele ambeto le salutation à vous salutation à champion Kayembe Machenda le champion Kayembe na kati ya Kenya tous pepele ambeto le venanga wana ngana bandiko yemba ina zana AGB Star wana ba siri wana ba vina biso ba dipichu ba vina biso ba jefe fongi ba longwe na quartier la te ba sali AGB Star to banda yemba vie ti le londe zo boyeto yemba vie na ba Arsenal de belles mélodies presa yemba ye donc vina biso na palais tous pepele ya mbetolo puis via deux brondo
Purvie avie nanga Alain Zambé ba vie nanga avec petit na Dubaï moi na Barumbu petit Stella petit pene mambebele na kacha Barumbu tokos. Voilà, Blaise Cavalider, Igwe na Kenya wana, Merlin, moi c'est qui toro maman na Serline, donc depuis Kenya, balobi Barcelone, Mandoule, moninga champion KMB, na kata Kenya wana, de gros bisous à vous, voilà. Et donc Bobo ça n'a raté, babi agence jeu PX avec les boss Gaston Chenda, ote biloko na yo malamment rekomi na kin quoi, voilà. Mais Dubaï, quand on est au beta masolo. Pour actualité ça qui bon na studio bozo préparer déjà tokos rumba bisika oyo toko zoyo susu na cri wana confusion mais toko zota mo mke na hôtel cri oyo atubalaka trop bon na roki na ngolo kwa biso to na biso batayambo to banga raté pour to beta déjà bat beta mais la kisaka ki biso batayambo. Allez, confusion, 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 confusion. Et de bibi na gauche, confusion tozongi na droite. Maître Kumble Kitimba, oh. Oya mama situ, abudu samba gaso de chance. Joshua Beleni, ici senganga. Eliga pe mwana bato, marabio sha mwana nzambio. Talabalingi babo madika penzo kaya sota niveau. Aya aya, confusion tabibi na gauche. Eric Lakasse, Maître José Kalombo. Donc biloko kati ya lido wana minato na seben. Donc ba chéri, ba basi ya bien ba noko ba balinga ka el marabio sha confusion zoya. Donc wana na seben. Pour Dubaï après ça rabino bilengi trop na dosement. Tout rependa na yesu na seben. Voilà. Confusion. Confusion. Mais qu'est-ce que j'avais dit? Au sein de kimi question na mais babina zongi lango karapo ngo kimango. Album il a fait rigolo la Jésus des nuances. Ah vraiment au moins une minute toi na studio. Toi vraiment na studio. Na zapna concentré. Ya rosala bina ba. Ya royoka tokos. Nazabna concentré au sab animation au bateau robina nabna na taille oyoka non na batu trop penate nazwa ki taille oyoka robino parce que donc bina kena somba na yoka penate na ole kadana na balabala na ba terrasse na yoka déjà lengi pesama vous comprenez na yoka déjà robino apese lengi na koti na ba boîte na omona ke robino abeta fait rigola pa apesa lengi na ba boîte so beta na ba bar na ba fête na taille oyoka ne na yoka ki vina biso titindindi vena biso titi ningdi masa na esa ya robete kindobika sai ah président nga ya sai ah misiki mutu na beti kindobika ya beti titi ndindi ya beti kindobika o santi pina ke dio wana omwa ke bana Kongo ba osepela bana Kongo ba osepela yango wana to luka lelo jomo pa obima bo ke bayo el marabio sha pumba tolanda makamo comprendre Muketo yoka susu, muketo to yoka bu mo vient na biso ngiama. Anisi, Yantoni. C'est bien. Mais Dubaï, quand on est au bêta masolo, il y a musique na biso, bien que lelo ba combattant, bon ça n'est pas musique et là et avancé tekuna na Europe, mais ba artiste monsieur na biso bazo bosser dur pour que musique ait avancé. Nanyon soana. Bozo penser nini? Il fallait pour balinga beta kuna na Sigal ils a qui annulé hérité watana balinga beta na Olympiade de Paris ils a qui annulé voilà toujours kendo wapi moni nga vraiment et ça l'a passé tout mona ba ndeko na biso ya Amerika président ya États-Unis a sali propagande na ye tout mona ba Johnny Hallyday tout mona ba prêtre belé ba ya ba beta biso bandeko na bino ya mibali ba patron na biso basi babonga bana ba mbongo bana ba vie bandeko na biso ya poto bandeko na biso na yebi ke bolinga musique na yebi ke na minute bozo somba tokos boyo kango na bandako boye de biso lelo toti ko rater ba visa na biso banila ki ya Paris dans 2 jours ya la ki mouvement ekende mais lelo boko pesa ba patron na biso pas cité Bozo pesa biso ba oyo pasi. Tuzana bana bazotanga, tuzana ba famille, tuzoluka na position to milieu là. Vous comprenez ba ndeko na biso ya poto. Concert otonga to beta na la Cigale, ezaki concert ya aide ya Congo.
yo mwana poto ozofanda na poto ozolia na poto ozovivre na poto ozosala na poto poto ezofuta yo bolobaki to aider Congo Fally Ipupa aza président de la République te mais na makasi na ye alobi nabeta ta concert moko ke bandeko na biso bana poto okoza na pantalon mo bolataka olata yango sototika na ndako evanda esala ke lo côté sapato moko evanda esala ye lo côté olingi yango osali mwa kolobi ke no na concert oyo afali na kende kotika mwa cadeau oyo bandeko na biso bazo souffrir na bagoma na ba Ituri na ba nini tozoka ba guerre tango pesi mo elamba ndeko na yo rolata oyede mboka mais ya koloba ke yo ozotomboka kaka ozolia bien na poto ozovivre bien na poto kisasa ozoyate yaka awa papa tobunda na mboka bien bon yango tokosenga na biso bandeko na biso bandeko na bino toliaka na musala oyo ezap na problème oyo nga pena nazomona eza niveau na ngate voilà passons alors le eza niveau na ote toleka mais elo moko Dubaï Fally Ipupa trop de featuring kana ba américain trop de featuring kana ba artiste musicien à Libanda à camper na kata album ya Fally Ipupa to retrouver pe Fally Ipupa na fait rigoler en featuring Fally Ipupa la Koffi Olomide en featuring Fally Ipupa na fait fait rigoler j'ai déjà cité j'ai déjà dit Fally Ipupa na Weranson en featuring Fally Ipupa na Jibem Piana Papa Chéri Moto Pamba en featuring à quand on makambo yango tozoloba Maman. Abeti yango te fait rigoler abeti featuring na Tutu Kaluji abeti biloko moko mais Fally Ipupa toujours comme artiste à Libanda. Tembende zo suka na bata mokili. Ole oya ko senga featuring. Nake na TV oleki. Okamati kombo ya mutu oyo monaka ke no idole na yo obandi ko finga po batu ba monaka yo za rival na ye. Ole ko senga featuring. Vous comprenez? Respect mutuel ya ba artiste. Tant qu'on comprend que mutu aza likolo nanga. Na c'est réservé, na pesa respect à partir na ye akobenda nga ko tianga pont oyo ko sala ke na sala bien na mona na pe na miso bato. To kutana na avion opesinga mbote. To kutana na kuzu oloba bien nanga. Mais so leki na TV yo bimi o ngai nde na leki ngai nde soki ndenge nini. Mais na kuzu beta masolo mususu. Yango nde pe to loba na ba noko mususu ba collègue na biso o ba komi lelo ba président. Po lelo kombo ya président la taka moto nyoso mais na se ya kombo ya président wana valeur ya ki président la kisaka. Président a moto oyo asokipa na bato nyoso. Achaka bato à l'aise. Vous comprenez? Ne biso to benga ke Mobutu. Solo là. Mais Fally Ipupa ba solo là. Yé pas kenda ko solo na ba artiste oya Libanda. Mais pourquoi pas oya biso net muto kwa Weranson. Faya ko senga Fally Ipupa featuring ou bien Jibem Piana ou bien Koffi Olomide. Ou Fally nde muta ko benga bango. Ngiyama ba solo na likambu ya featuring na El Marabio chate. Viens biso ayebiki soka moni petit frère na Fally. Qui s'assoit na boîte, qui s'assoit wapi. Respect oyo El Marabio chaloba etika la kana mutema na so monivier alongola ka chapeau ah viens nga viens tsone vengiama viens papa chéri kutu koloba te wana papa biso palais binadama souverain tinanga El Marabio cha musique viens biso ya kati ya palais wana viens biso il faut ko yebaka maman omoni yango tolobaki obi viens biso mongo bobo na bité viens moi akala comme le lita bemba tembe luti mabe mingyo mama tembe ba viens biso ba King Kester ba yembela tembe ko chaka tembe te po ba olaxa OK non tembe sala qui ma question na trop Dubaï ngana lobi boy Fally Ipupa a sollicité trop d'artistes ya Libanda mais oya ye moko oya mboka moko a quand yango na répondre boy moni biso na kisasa tobetaka na biso na kisasa to na bat na biso tobetaka betaka Fally Ipupa abeta ba featuring na baloko kanza aza musicien congolais ya mboka na biso abeta na ba MG30 abeta ba featuring abeta na ba vie na biso ba Al Pacino ba featuring abeta na ba tebele yango monaki ke no Libanda ekomika ka ke no o kingani akobeta na kingani akobeta na kingani po ala kisake na Congo Miziki ya biso ba congolais mabina euta pa na biso awa
il faut affronter bateau bazali likolo nanga yango to bandi nanu ke non grand prêtre R Kelly pa el marabio chabimeli fit ba MHD fit ba te belo moni ba fit wana pono l'ex changement de culture to me mana musique na biso libanda ba comprendre que non valeur na biso et la musique margué lelo ba chaîne minene bima ba Trace TV ozo promotionner ba biso awa ezalaka fali aki obeta na HR na makasi na yemoko ba bien propre frais na ye aki ko beta mais ba ya wana ya makambu ya gouvernement ndenge masana ngai ndenge masana nga Hervé Nzambe alobaka abiwe ya mama musala donc so yekutinga na musala to sa musala Oko tate faut ça mon panzi po autocité. Merci Dubaï. Mais au lobby que Fali à la future on a MG30. MG30 muta sollicitera Fali pour pananze moi MG30 ya chobo. Et également on a futuri ya Al Pacino. Al Pacino muta sollicitera Fali poupa. Mais ngana tourni Fali poupa à quand yepe a solliciter ba artiste musicien na biso ya mboko na tanya ba komba Weranson, Kofi Olomide, ba papa Chéri Jibem Piana, ba Redi Amis, ba Tutu Kaluji, le quoi faire rigola Saliango. Hier sollicitera kaka ba artiste ya libanda. Moni biso patron nga pina visaka makambo bien bon maninga basali. Bien bon. Parce que ya lingi oyo bino bo salate. Oyo bino bo lingo salate wana yango biso photo sala. O eza o bozo mona kuna oyo oyemi na musicien na biso vengiama. Bien bon. Oyemi na vie na biso binadama. Bien bon. Ba vi rambo banane. Bien bon. Libanda ya mboka. Libanda ya mboka. Yana ba dinosaure ba vanda lo ba R Kelly. Pa! Ba jomo ba vandi na Singapour. Oh nani? Fali Poupa El Marabio chabeta na R Kelly. Oh, vraiment donc photo son balbon. Vous comprenez? Tout mais ma musique na biso libanda. Ba tu faut pas sentir que non. Libanda musique na biso kende ne baloba musique na biso ya ghetto, musique na biso boye, so totally bien. Au mona ba vie na biso ba vie na biso ba nani mona ya vie na biso nani vie na biso ya nani ya Shockstar, vie na biso nani comme na garçon moiseau yemba mikolo deux fois na Paris na Maître Gims. Mona vie na biso janana. Youssoufa. On sentit que bango baloba musique na biso kita mais on a ba congolais ba na top. Vous comprenez le biso to linga. Tant Youssoufa zawana tant Maître Gims zawana ba yoka mbamo El Marabio chazo beta na R Kelly mo panzi. Vous senti vitesse makambo. Biso to lingi makambo wana. To lingi teke to na kini jo momboye ateki moi jeep na pas même na poto a omo lo bele. Mais tandis que biso oh, ça songi ba 12e fois ya obetaka betaka. En tout cas, merci, nous sommes déjà à la fin Dubaï pour la bataille sur lundi biso, ba retenir ni na passage de l'émission aller surtout actualité ça que dans la studio, pesa ba précision na bato ba lingara ming ba banga ka ndezalara ba ko contacter ndenge nini et puis quelques salutations pour finir cette émission. Ouais, donc ndenge tozawa bana kisasa bana mokili momba bo consommer tokos album oyo ya batami tout obiso to benga ya bato bayokaka moi balangue belé albalibanda changement culturel na kati boyoka album wana pena trop boyoka ngo bien bo sentir pena que non musala et salami na kati bien et ezapé yango mon côté suite nango ezali deuxième verso Elkin Barumba banzembu lokwa ba 207 za wana banzembu lokwa ba kana sucre donc boyoka pena que non muto yo asala biso mo kosa leka to bouger ka batalibanda mais on a Kinshasa oyo loba vient na biso itokia ekotoka na bato balinga biso to na studio pour nous ozwanga Dubaï pour bima pour kombo na yo se retrouver na album ezoya to kimbala mo na 00243 na kombo vient na biso ya Willy Musheni petit na loba kaka to mona na te mais petit loba kaka ya Willy Moucheni 00243 29 40 215 00243 81 29 40 215 wana ubengi ozwa mbala moko nga biso to artiste te il faut soit kuna ozwa mpandi mbala moko osololi ndenge ba vena biso ba ntomo konzi ba solola ka papa na Braham 00243
81 29 40 215. Wana ozu artiste Bogosolo là. Nenge to solo la Beric Lacasse, nenge to solo la ba José Kalombo, nenge to solo la ba Maître Kumble Kitimba, nenge to solo la ba Trésor Ikulu, ba Masana Biso Eder Mayala, ba Masana Biso ba Hervé Nzambe sponsor officiel et artiste na ye. Hein? Ba DJ Virus neto la wana na fiesta. Nenge to solo la na batalibanda mususu to kemba mona Suisse, wana to moni ba vie na biso Lacasse Mosolo. Hein? Malamoto Moniba, bafie na biso de Castro Switzerland, mokolo salon de Castro, neto vandia wa epai ni ba katinga kovoyo, donde na zabo na kata salon de Castro. Kitoko kwa, tokozonga soso to moni bafie na biso ba pajolongomo, ya Katida Rosa. Vie na nga poisson casseré ka petit azongeli soso koloba, na loba kakaka. Donc kitoko na yango ba ibalinga biso mingi studio to saka musala kwa. Voilà, tout commence bien, finit bien, chers fans. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet, surtout à cette émission. Bien sûr, merci déjà de nous avoir suivis. Merci à Papa Dav Moubama pour les images, le papa de Joyce Davlin. Merci d'être là. Merci aussi à notre cordon Timothée Pianasser, Jobabi Mbinga, Tokos, Yamwindu Yamael, Moussala Tokos, voilà. Notre DT Christian Mbouy et tout. Et big merci à notre papa, notre boss, l'ingénieur Afungindu. Depuis les États-Unis, je vous aime beaucoup. Et je pense aussi à maman Emilie Nzemba. Maman Ali Kelemba ya Mounene. Moi si à papa tous pépélé à Mbeto à London. Bisous à ma maman chérie que j'aime bien, ma maman que j'aime beaucoup, maman Kati Bakissa. Et à toute ma famille, je vous aime énormément. Champion Kayembe, no kwa banana Kenya. Sans oublier Kava de Kava Babi leader Blaise Kava na Kenya. Merlin moi si toujours depuis Kenya, maman na Serline, moi si à Serge, on a Kata Kenya. Barcelone Mandoule Moninga champion Kayembe na Kenya, bisous à vous. Sans oublier Isaac Parker, le David Loketo, pour y avoir un journaliste préféré donc David Loketo, on a mis Kilouana Bambo Tebele. Salutations à tout le monde, oui, au Nani. En tout cas, Mouto a trop cher, garçon Oyo, garçon Moko. Oui, il y a un bateau au solo dans la vie. Joshua Bellini, Motemaya, Isis Rachel Nganga. Isis Nganga, il y a Joshua Bellini, Balobi. Ça dit, n'habite, Dubaï a olé la kaka. Dubaï a olé la kaka, gros bisous, ba flair, Libala et l'amour, garçon qui toko, la ligne moi si qui toko, bafandi qui toko, bolingo qui toko. Donc, voilà, salon des Castro Switzerland, le Salomon qui tombe à tour à beau marché. Donc Serge Forêt, salutations à toi, salutations à DJ Ila. Et puis Rito Mawete, nakata salon de Castro au Switzerland. Merci déjà, chers fans, de nous avoir suivis. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà à la prochaine. Là, je vous laisse avec Dubaï. Et là, et ça va bien. Et on peut se mettre debout hein, parce que nous sommes déjà à la fin. Ah baboti boti bana yepela boti Jackie toke akobeta yo pempe coup de tête allez ukobo mangalelo wana biloko asika